nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimi nzombe tata engela o mabota mabino. Na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete talatina tolobaka Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bandeko balandi lelo penza tozali kolobela action o ezali kosalama na la gloire de l'Éternel. Pona nini pona yebisa rabino ete émission Tolobela Mboka Congo ezali bongo émission socio-culturelle. Ezali émission éveil patriotique, éveil à conscience na yambaka tout congolais na musala na nyoso o ya salaka. Yango lelo nazali susu na mona mboka sango mokonzi po ete to solola na tina ba action na po ete komi makasi tozali koyeba te financement ezali ko uta wapi na gouvernement po siko ba pasteur nde bato bandi koteka mboka. Talatina na lukaki pour l'action ya le 22 yango na ye to solola bande ko balandi bolanda biso penza na bokebi bonso mbote pasteur Didé mbote océan de la presse. Kala sepela peza ko benga yo sango mokonzi mwana mboka toyeye pai na yo ezali action ya ekomi sikoyo peza makasi po to bande ko sala ngo ya yamu mais ambalo to moni entamé novembre décembre peut entamé financement zo utawapi na gouvernement congolaise. Non, merci maman. Nga linga ka kosala émission na yo po yo olinga penza ko kundola bisika makambo mabombami. Gouvernement congolaise soki pesinga ka mbongo et soki ko koma demi paradis. Mais ça gouvernement congolaise te ezaka bana mboka oyo bazana souci ya komona bandeko na bango bazo souffrir, bazo mona pasi na lolenge bazo lukape na moi sérieux muke onzamba pesa biso ndezo ndimisa bandeko. Po basunga libota na nzambe mwana mboka bana au gouvernement ebwaka bana o leta kuta kontaka bango te bana oyo bakoma bandoki bisika nyonso kasi yo kaka boye na financement kaka ya bandeko o pe tozo ka poto pe na paradis te baza pe komo nyoko est-ce que na sima ya makambo oyo obimisi bango liboso te yo poza na makambo so po ete mwana mboka bakoti nde sikola ba ecclesia bisika na bilo mwana mboka sango mokonzi yo po yebali mwa mingi bato balingaka ko sembola penza na malamu nyonso kaka mawa ya bato bayuti poto nde bazosunga na zalaka na verset biblique moko ebangisaka nga na Bible mobimba ezaka na Matthieu chapitre 7 au 21 tina 23 Bible lobi tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs viendront, diront, nous l'avons prophétisé, nous avons fait ceci, mais quand le lobby, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Maman, nazana se moko ezaka Bible ezanzambe, akutani singa na bandeko yo, bazape na possibilité te me bandimi kosunga bana oyo, bazo nyokwama. Mama, nangaba awa. Oseyambule uti obeta omoni makambo esalia yo tozalaki vendredi na eko luko pona ebisa otala ba yelinga bana awa na kat l'église po bazo souffrir ba bengani bango na ba classe mama moko aboti mwana ke ko sundola ye bato ndengwana to sani pona bango mukio nzamba azopesa yango tozo sunga bango tozana gouvernement à société. Mwana mboka bato pe bakomi kokamwa yo na la gloire de l'Éternel. Osimbikisi. Kisi yango na simba banda kala me e bandaki komi monisa mate. Na nzela ya papa social. Tangu tokutani na papa social, ne kisi yango na monye bandio monisama. Ya mwe batutu bakomo loba église yo komi boyo simbikisi na simbikisi mama Yesu kisi ya makasi koleka nyonso. Ye kamunazala.
mwana mboka tozali koloba pamba te tozali pe kotambola toyoki sangola yo ezalaka mwa makasi na eloba nzambe me sikoyo makambo bato bakomona ekokamwisa bango biso tolobaka solo po ete soki bato bolobi totunaka mituna po ezalaka ya biso te yango nalobaka bo amfulo ya ngai te bakesio na bilo nde natunaka mwana mboka oningisi ya solo oza la gloire de l'éternel kasi kosunga wana yo mpoza kolia na nsima te so na boyi naza moyibi mama parce que kolia na nsima eza lolenge tokopesa bato loso towelaka liboso bango bazwa biso nsima d'abord tosalela nzambe oyo ekoya nsima ekozala ya biso mais soki biloko eye mpo na église topesaka bato église topesaka bato bazwa bakende olia na yango ozomona lolenge na mwa mutema mukie kaka wana 0,0% nzambe apesanga yango na ezosala toza mwa malamu neti le 22 awa tokozala na action nayebi kokenda lombango tela kotuna nde mituna le 22 la kotuna nayeli nde yango mele kotuna no mituna oyo euti epai ya bandeko bayike po ete baza kokamwa yo na bofuluki oyo po eza na bapaster mosusu balobi naluka yo me wana na kolukola ntango mosusu me na kotula ata mituna na bango mibale bango mpe baza mwa kobanga yo baza esu mpenza kondima yo sango mokonzi oyo bayebaki te bamoi lokola okoti na nzela ya mwa bapaster oyo misusu mpo lolenge okombo no ekotangama bakondima te yango nde nayelaki mpenza mutu nyonso asalela nzambe na tremblement mpe kobanga nzambe nzambe afutaka ye ta mosu ekomi ntango nzambe afuta ngai mpo towumeli mwa mokie kaka na mosala nzambe mwa sagesse ya nzambe mwa lolenge ya kozala mama tosouffrir tosouffrir ti lelo 10 ans olalaka kaka na se na karo 10 ans ya sacrifice batielo poison esimba te ozovivre kaka na vie ya sacrifice bato bazolala yo ozolamuka ba ine ba 2 heures ozosambela nde mona mvula ezonoka yo mpo ozosambela mvula ekati priere mpe kati nzambe kaka mama sacrifice kana musala nzambe moko nzambe afutaka eyaka yango wana ya nzambe fo bato bakamwa yango moni bayoluka Pasteur Mbamba Eugène Mutoka mutuna na yo eyokami Pasteur Didier alobi ezali kata ya kolala kasi ezali na ndeko moko denoa des États-Unis d'Amérique nga nazobenga ye Den Antonio babakisela ye équilibre alobi mpona nini bilo bapasteur bozalaka kaka vie ya souffrance ezalaka ya bino vie ya passe ezalaka ya bino nde nzambe atombolaka me na bandimi na bino banda souffrance nzambe asalelaka bango te yango nzambe ayebi kaka bino ayebi bandimi te non wana eza évangile ya mabe mama eza évangile ya lokuta nzambe bato nyonso baza basali na ye mais seulement apesaka bato ministère lolenge ya lingeli moto nyonso yambi yesu masiya lokwa mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye nzambe fa tombola ye nzambe alobi te voici le pasteur te abi voici mon serviteur mon tera mon serviteur biso tout toa basali na nzambe mais temps eza kaka na temps eza kaka na temps eya na bato na église baza na bozwi ebele koleka même bapasteur koleka baapôtre koleka baprophète esengo mokonzi ya bilo nde eleki témoignage na bilo eza kaka ngala bana ekosouffrir nga babengana ngala ndako nalalaka libanda pasteur moko te aye alobi nga na ye na bonne vie nzambe azwi nga na bozwi na nga nasaleli ye ezalaka témoignage pasteur autaka kaka na se yango bolingaka bolakisaka nzambe asalelaka nde bino yango tolobi bato nyonso bakonyokwa nzambe amonaka bango te kaka bino bapasteur bautaka na se ne toko nsima nzambe apambolaka bandimi te te mama osela ata mosu omoni biso na ngaba na makala foto bandengo na po ngaba mboka pasi mboka nini nayebi ke yo oza international ntango okuta na pasteur agomba ayebi so abanda na ye calme mpo na émission olingaka totanga bakombo ya bato te baza ebele baye bakuti na bango misala efuluki papa akufi aye akontinue nde mosala na kimia papa akomi mokolo azosala mosala na kimia mama na ngai biso nde ngaba pasi wana nde esana mais eza ndenge wana te nzambe abengi mutu na ndenge na ye so okopesanga nzela moke naloba ngo na bible nzambe abengi noa na ndenge na ye abengi abraham na ndenge na ye abengi izaki na ndenge na ye abengi jacob na ndenge na ye abengi david na ndenge na ye abengi salomo na ndenge abengi mutu na ndenge na ye mais ezaka na nzela nzambe alekisaka mutu nzambe akolekisa yo na nzela moko ya pasi ya lolenge na yo mutu mosusu mpe ya pasi ya lolenge ne bon mosusu ezaka lokwa bacommentaire tomesana mpe na bacommentaire mpo bato bamonake pasi yango me nayebi ke nzambe asalaka na mutu na lolenge na ye
Bande ko balandi biyano babino biyoka misiko to komi na mama ya likambo action ya le 22 décembre. Bana mboka la gloire de l'Éternel et meseni koleisa bana bitike ko reconnaître bango ete bazali bikela muloko la biso pe bazali ko sala action ya charité bande ko bipai biso bozali bao bozala ba mbongo la bino bobebisa yango te na babasi ya ndumba bobebisa yango te na bamasanga na milango na makambo ezangi tina bobebisa yango te na ko corrompre élection bobebisa yango te na ko somba ba carton électoral na l'église mais plutôt boya ko sunga œuvre oyo ezali na ba délaissé bazali ko nyokwa ezali na ba orphelin oyo ba telemi na ba balabala bana bitike bazangi tata bazangi ba mama ba veuve bazali kokufa nzala talatina tokitaki penza na mokolo mwalelo po ete toswana mona mboka mabongisi ya le 22 ezali boni. Merci mama Osea nzambe apambola yo to lingaki to sola na yo epi na chaîne ABC wa nzambe apambola papa Osea na mama Chantal na nzela ba pesi le 22 ezaki vraiment des le 24 mais lokola mapona mekosa ma le 23 tobangi le 24 et ça mon boulot to kitisi yango mwana mboka ko tumulanga te po maponami ete ko mwana makambo ko sala te babeti Martin Fayulu na ina makambo so komisa maponami limbisa mama le 23 le ko maponami kozala le 22 nde to lobi to sala action sociale wana ya charité pona bana nyoso tout programme eza boye tozo pambola nzambe pona mama moko mama Chantal Fitina Madawa Fondation Fitina Madawa bokozala bokomona ndenge nini esa mama wana na mukie azozwa tangu tosoine andimi ko soutenir bana oyo na mukie oyo azanango donc mama Chantal Fondation Fitina Madawa nzambe a pambola et jusque là tozana mama wana nde tokosala musala na ye le 22 samedi awa na église na biso bande ko balandi bolandi pe na bokebi ete esengelaki esalama le 24 mais lokola mapona imazali na mboka mapona mango pe ya nyamu nyamu bato ya lokuta bato ya bokosi leta assassin bozali komona makambo azali kotalama wana tokoswa na émission tolobela mboka Congo nde bayimboka bapusi le 22 mama Chantal Fitina mbote na yo penza mama Chantal Fitina na Fondation Fitina na mosala oyo ozali kosala pe papa nanga Foska Dikese la kobosa na yo te pe mokonzi ya ba mama ya bakabelo Fariana na Fondation Believe mwana mboka sikola makambo ozali kosala okotongela bana ngo esika po tomoni babandi desko koya kotonda la ndako na yo moko okosala bango esika to pe likanisi ya kosala fondation ekozala la gloire de l'Éternel mais kolomezali koya po ocha bana ngo po la moni pe la ndako no batondi ndeko tonda boto senga ke pa ya mama Chantal biso to na possibilité te to senga ke pa na ye lokola toze église tozo travailler en partenariat na fondation na ye église ekoti na kat na fondation na ye po na komeka impe ko sunga bana wana nde tozotala azobundana na mesure possible nzambe akoki kosala ye ngolu pona koyeba ya kosunga bana oyo moni baza na ndako tolingaki nanu kopesa ye mokumba ya bana wana nyonso nanu bote sanke amona ya solo musali yo sapoza likamba confiance mama tolingaki nanu kopesa ye charge ante amona ya solo musali yo kosalama le 22 nde na sima nango tokoswane pona bana oyo bazalaka deja na ya église awa église esungaka bango toza na bana bazala ba 6e des humanités basala examen d'état bana ba 5e des humanités bana ba école primaire ba bébé misusu baza penda ba bébé ya mike mike oyo nzambe akoko sunga basungaka biso mwa na mutu moko na moko tango ekoma na tango na tanga bakombola bango na kotanga bakombola bango bande ko balandi ezali solo ponga na lobaka tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités de lazali océan de la presse ya so nazali komona lolenge nini bana bazali komoya kasi balobi loboko moko soki epesi loboko mosusu eyeba te tala ntina toboyi koya na bango na etando eke pamba te bamisusu bakomona lokola boexpose bango botalisi bango bobola na bango bobimisa libanda kasi na ntango bakoya kozwa biloko tokotalisa bango tokozanga kotuna bango mituna te kasi motuna moko eyeli ngai sango mokonzi na nsima ya makambo oyo po ete bino bolobaka kobasadilanga kobadilanga lokola mpe babandi koya ebele kongo mpe ezali kaka na pasi na nsima nango ekozala mpe profit na yo te oye lisula mwa mibale misato olobi tala oyo babaki sinzoka ne mituna o moko ekomi ya yo moko ya kolela bon nayebi te kozala mwa pasi
soki neti mwana nga azangi mbongo na ebisi océan pesa nga mbongo na futla mwana nga Minerval opesa nga nake nakota nakosake mwana oyo azalaka na fondation que servirait un homme de gagner tout le monde s'il perd seulement son âme. Donc bana oyo tokozala na bango ba oyo tozalaka na bango nazwaka bango en charge soki mama fitina andimi bakozala na charge pa na ye mais ba oyo bazala na bango en charge ba otika na charge na ngai c'est ça. Bandeko Balandi, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, mais sango mokonza lobi à quoi est bon a gagné biloko lo samokili a bungisa a menaye yo pe pasteur oyo na kotanga kombo na yo pour le leza action les 22 oyebi makambo zo sala na sima mito abana bato oyebi ndenge nini gouvernement pesi yo misolo poto zo ba carton électoral abana bato mais tozo yebi sabino bozo sala ba pasteur wana bozo banga te shita gouvernement o bino bo kende wapi poto yebi bino ndenge bozo zo ba carton ndenge bozo soutenir gouvernement assassin bino basali nzambe toko dénoncer bino peso ki gouvernement o chité po ba ko chité nzamba ko telema bokoyeba esika boko kende malachi de ete ya bino mwana mboka bato mususu soki bazala posa ko sunga yo nini okoyi koloba na bango po ete liboko moko pe pelisaka lokoni te mama fondation fitina oyo toza kopesa pena matondo tika nzamba pambola ye bakoyi kobenga yo nini okoloba na bato wana. Merci mama na banda kozela opesa nga nzela pona bato soki nzela epesa minde za malamu tozo senga na bato nyonso tu lokola papa ema mobali ya mama Meje Lutonadio na mboka na France azangaka jamais ko soutenir ngai papa ema le 22 papa Tedika ya agence TM awa na Kinshasa papa Teddy le 22 tozana posa na yo mama Rita Mawete l'enfant propre le 22 Willy Azozela tozana pona ko sunga bana mama Fitina Willy Azozela tozozela ana pona ko sunga bande ko bele fondation Believe ya mwana ngai Fariana tozozela bosunga po bana oyo bakoya lisusu ebele mbalo eleki porte fungwa bato bayaki ebele mbalo bayoki yango susu bazoya ebele alors mama Fitina akoka ye moko te yango tosengi Believe ya kosunga biso papa social moyena lo besu pona ye ezate c'est mon frère famille Dikiese yango yo le 22 tozana action awa bosunga biso vraiment bosunga biso oh merci mère des nations mama Clémence Dinanga mama Kulutu XXL tozozela kaka bino mukio bozanango tosangisa yango po bana walia bokanisa ke le 24 eza fête ya Noël soki bino boliesi bana wana le 22 nzambo ya kufa na ikulusu pe asekwa asana bomoy akosaela bino tangu mususu ozobota te tangu mususu makamune ezoke liboso te tangu mususu ozozwa libala te vino ezobonga te bamosi ya pardon azoteya te naloba makambo tangu mususu makamune ezosimba te memekano nzambo sayelaka bana oyo bano bazanga bano apasi na Congo oya mboka be bano apasi bano bazana ba mai kuna ba souffrance za makasi botinda mo eloko bopesa bozana confiance ba nyonso bazana poto tozana papa social Fosca Dikiese soko koti na Facebook oluki Fosca Dikiese wana poso sunga biso Jocelyne mwana ngai bokende pa papa Fosca botinda ekoya avant le 12 totika na 10 jours botinda bo baza na États-Unis mama Chantal Ayao olobaki nanga okosala le 22 yango papa Ose bana basungama tozangite vraiment ko lancer mbelana bosunga biso bosunga fondation Fitina fondation Believe boya nzambe ya kozanga te mutu nyonso ya mutema malamu mon ami propre le pasteur Alain Touala mutu nyonso ya mutema malamu Kuba Stone mutu nyonso
bana sona bato bazotalanga bana madimba bana mbanzangu bo ba yebi Didier Lompinga to pesa numéro bo soutenir dans 10 jours tozo leisa bana awa ensemble tozo sana bango to pesa bango biloko bana bazangi bilamba tinda mbongo tinda loso fufu masangu madesu tinda zala na yebisio bisio neza ekozwa image biso to sa image ako fabriquer te ekoya okomona yango na ba mingi te menzambe tamso akoselo na nzela action sociale wana bande ko balandi tozali na moko na kati ya Biblia Deborah mwana mwasi wana soka azwaki lisekwa ezalaki na nzela ya koleisa ezalaki na nzela ya kolatisa eleki malamu pe Biblia elobi na biso donner il vous sera donné alobi na biso lisusu aimez ton prochain comme toi-même. Batu wana babande ko teka biloko la bango ya nzoto pona ko bikisa bande ko mususu. Yango to sengi la bino. Batu ya bambongo la mikile bapa ya bozali na Angola partout en Afrique du Sud na mboka Gilompinga na Lompinga ya gi. Bino ba poramento Angola no la reine Olga Lompinga la mokiteno Florence Batondo Mido. Bozali ebele Arthur Ndombasi, Malko Kakila, Emmanuel Chabalokwa. Bozali ebele de Newade Done Antonio Moussa na bino yangoyo ya ko soutenir Serge Kimfumu Ndungu. Bino bozali ebele. Papa soki bo soutenir œuvre oyo ekozala malamu tokomi penza la suka mwana mboka malobo mboka yo pepe sa numéro pe soki poko ko bondela la bandeko nyonso po ete nzamba toucher mitema ya bato mususu po ete crédibilité pe kotikati la bato landeka ko ekozala misolo satana talisie ko kele ko tambola le kobo ko mela masanga milangwa a désorienter kasa bosani ete ko sunga ba orphelin ba veve ezali moko ya option makase oyo nzamba talaka pe opesa numéro na yo malobo mboka yo. Merci maman. Numéro nangeza plus 243 9 98 74 29 07. Pona bato baza mboka mipaya na lobi plus 243 9 98 74 29 07 085 045 20 52 085 045 20 52. Sokot na Facebook omonaka Didier Lompinga soko kei na imo okomona Didier Lompinga soko kei na WhatsApp okomonanga soko kei na réseaux sociaux nyonso okomonanga vraiment soki nzambe asimbio sunga papa Emma papa Teddy Fariana famille Dikiese tangu yango nzambe akosala biso bikamwa mama Chantal yao. Seigneur, merci pour aux Nzambe. Obikisa batu ebele na kokaba Nzambe. Évangile na yo Nzambe. Obikisa ka batu la maladie te mo pesa bango biloko kolia. Etango batu balia ba yoka esengo Nzambe la ngai. O changea makambo ebele ya mabe koma malamu. Deborah Nzambe akufaka me ba œuvre na ye elelaka. Dinazo senga na bato bakolanda ngai lelo. Bato bakolanda biso nza ABC ya mutema malamu Nzambe basimba mepai na yo mutu nyonso akokamata lokase ya lofaranga na ye kotinda Nzambe nanga mpona koliesa kokabela bana o biloko. Seigneur lobaka yo benganga te mpe naza aventurier mais soko obenga ngai sala eloko moko mpona bango. Fondation Fitina, Fondation Believe, Famille Dikiese, bandeko nyonso, papa Emma Papa Teddy, Nzambe nanga amona misala na bino. Nzambe nanga amona misala na bino. Nzambo na ndima ko kababo mo na ngai pona ye. Nzambo abikisa ngai na poison. Nzambe wana amona bino na kombo na Yesu Masia. Badona bino ekwei na maboko malamu pe Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Badona bino ekwei na maboko ya malamu tika Nzambe ya la gloire de l'Éternel amona bino. Merci bandeko po ete tokomi na suka. Merci mon amour. Merci maman Osea. Merci maman Osea. Nazo lancer appel moko na émission na biso to bondela elongo tozana sujet moko ya mboka Congo. Nous allons faire une prière le 22 Oyo pour la mboka Congo. Dieu nous a mis à cœur et une émission moko spéciale. Tozana na plateau moko na
Maman Océan, na pasteur Biba, na pasteur Msou, nous allons prier pour ces pays. Nzamba Tchema Moko, na Mutema Nangai. Vous s'abonner na ABC One et vous verrez comment Jésus-Christ est le number one. Bande ko balanzi to komi na suka to yebisaka biloke toza ya nzambe ata kotoko loba tolobaka solo poselo ekosikola biso le 22 prière spéciale pour la République démocratique du Congo ekoleka wapi awa na ABC One bisika nyoso bozali bokota la lombango na émission tolobela mboka Congo na molobelo yango océan de la presse toza la prière spéciale na basala nzambe toko bondela le 22 pour la République démocratique du Congo. Pharaon akokweya boyebi histoire ya David Saul abandai kolanda ye lokola bandai kolanda ye mais David lokola simba make pa nzambe akufa kite tolobi lisusu matondo sango mokonzi tika nzambe vraiment amona yo apambola misala na yo kende liboso mama na chaîne ABC One. Merci na mama Chantal Yao poete yondo zali mokonzi ya ABC One na nzela na yonde makambo ezali ko salama to tombeli bino penza mokolo molamu tika nzambe apambola bino bolanda biso penza na bokebi to pesa merci na kabuya l'homme puissant oya zalaki la sima ya caméra le mbatable l'incontournable le caméraman le plus sérieux de tous les caméramans to pesi merci na Papa J directeur à recherche stratégique merci encore une fois la sango mokonzi poete zalaka pare ya émission bangai pe père spirituel ya ABC One na si bongo merci na coordination Jimbo Yembe pona nini te Michel Ngatoto l'homme noir Carle Bontongo mbote na yo pe bino nyoso bozalaki na sima pona ko assister biso kolanda biso na bokebi gradir na pesi mbote pe miradi lompinga po ani wilite tika nzambe amona fondation Fitina mama Chantal Fitina to pambolio fondation Believe na papa social Fosca Dikese tika nzambe à la gloire de l'Éternel amona bino pe apambola bino ndetolobi bye.